Bibi Kapinga ayeli sokotala Karine Mokonzi na poto. Wow! Amitié ya Karine Mokonzi na Bibi Kapinga. Wow! Kokutana ya Bibi Kapinga na la baronne na moma oyo na ete oyo. Wow! Nazocha wow po na nini? Nazocha wow po bolingo ya Karine Mokonzi na Jeli Show eza wow te. Bon, nazolobela nde makambo ya Bibi Kapinga na Karine Mokonzi. N'explique bino kaka wow wana. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nazimu bota chance na mututu Les Camerounais. Yo mama zimu zaka nazimu bota comment na Karine La baronne. réellement pour to yebi Karine via Karine eza base to yebi bien parce qu'on attend on zamba songi azuzemi okolo bien nini puis na nyonso mokizo ba surtout pour na ta caméra. Félicitations d'abord. Merci. Non, c'est un non le baka nzambe merci parce qu'il y en a autre loba. Doye ba tani ni o ako pesa yo. C'est ça et puis le bébé là za bébé besti. Ya, ala bébé ya ndaku. Et puis ala bébé Mokonzi ti, ala bébé Kikuli. Donc tout ça là ba business, tout ce que ba business c'est pas ya ki Mokonzi. Mais le bébé a bébé Kikuli donc là il y a respecté, on a ce droit là, il y a respecté et puis il y a bon baïnam, c'est ça. C'est ça, merci. Et là, on a la fille Cynthia Wadal. Waouh, avec notre bébé. Nalila bon danger. Taka sur la bébé bon bébé à la zone les tchalanga caméra la fini matin à la téléphone. Bon c'est ça. Et le couple Mbelenga. Waouh. Tracy siko na na témoignage mo na mona ba batindela ngambo na zemi mais Tracy na Glodie ndie lekaki. On dit nyungu. Dans ça dit bakosala nyonso na sala ba bango. Ba bibisa ndie ki patron na zela zemi. Bandeko audio oyo nde muteningo bongisa ngai kopesa mbote me nakolobela ngo te bino moko bo comprendre wow ona lobi tikana loba oya Bibi Kapinga. Bandeko Bibi Kapinga banda abima banda tomone na la baronne banda tomone na la baronne donc amitié na bango e mataka tout le temps na ebite soka mitiango ezala sans problème sans tricage to ndenge nini elobeli ya Bibi Kapinga échanzaka tie. Bon, échanzaka, mais qui n'est toujours dans les bons. Na ebite, soki bozo comprendre nga. Bino bosana ba ami, nengwana te. Okomona ami na yo. Boswani te, likambo eza te. Mais ozo solane likambo moko. Likambo normal. Tango mosu ye moko pe yaki nango. Ya yo pete, ya ye pete. Même ya ndengwana kaka ebimi na journal mais kosolola mosusu oswana yo ozomona oyo azoforce kosolola ozomituna yo moko mais pourquoi tokutani lelo soki lelo azalaki bien te mais mpo na nini tozali mais sikoyo ya Bibi Kapinga eyalaka bongo te Bibi Kapinga bandeko nazobakisa matabisi te nazoloba réalité bozonga na ba image nyonso Bibi Kapinga azala na la baronne Bibi Kapinga asilikaka pe aza pe muta kanda pe
azape mutu neti batu nyonso bokanisa te ke non ya botama bongo non azape mutu akanda asilika pe na ba émission na ye na ma mission asilikila pe bato aloba pe na tonalité mosusu mais Bibi Kapinga na la baronne bolingo moko inexplicable te pona bino mais pona ngai nazokoko explique yango Bibi Kapinga wow oyo eza nde vrai wow Bibi Kapinga tonga toloba o Bibi Kapinga po abeti tour na poto aza na esika te yango akangami na kare non Bibi Kapinga ayaka pour amour bon nandimi te boninga boloba bongo bolimbisanga po ya Bibi Kapinga eza transparente koleka mai Bibi Kapinga azala na la baronne toujours elobeli esekeli azo sentir à l'aise moko ya kosakana te la baronne pe ayebi baguna ye madesu na loso eza bagu ya Bibi Kapinga misuni pe ezalaki pembeni dessert pe ezalaki a boire a gogo mais Bibi Kapinga alobeli o ezalaka base na ye madesu madede te Karine abetele yango po Karine kote loboko wana boyebi ye kolamba en tout cas eza makambo na ye mutu bazala na bana misala na ndako ye moko pe azala na mwana musala ya Patricia et les autres mais bolamba eza blaki te na kosi bino bandeko basi ba oyo bozaka na problème akolamba mais bokoyeba kaka malembe bolandaka la baronne Bibi Kapinga en Belgique Bibi Kapinga chez Mokonzi avec Karine Mokonzi la baronne Bibi Kapinga ya lelo akoma na moyen asomba lupangu asomba terrain te pe ayaka teke abandi émission onga Bibi Kapinga Chimi Kapinga mama lupangu mama ba voyage na kota tina Santiago Bernabé na tambola na tali na bisika ba supporter bavandaka ba supporter na ngape bagangi wo Bibi Kapinga alobate etanka kokoloba azape na droit Bibi Kapinga et la baronne quel amour ba mida France na ba ami ya Karine Mokonzi ba meli soy o bazana Congo na nene ya pe na kati ameli soy nene ya alela Karine Mokonzi makasi mameli soy na kolela wana bongo kote kuna na Dakar ai na Kansasa zongi azonga mbangu poso azaka na Dakar kuna wifi pamba akolanda penza 2 heures et quelques émission ya Karine Mokonzi na Bibi Kapinga elobele Bibi Kapinga ya la baronne centricage ezolakisa kaka baker ezolakisa ba j'aime ezolakisa ba je t'adore quelle amitié oh non quelle amitié Bibi Kapinga sincère franc na ye moko soko moni Bibi Kapinga babendai na jibe mpiana o na monai na ba journaliste te akanga bango bongo c'est que Bibi Kapinga vraiment
azali na motema ya bien ya boboto. Azali mutu moko azalaka vrai. Azalaka vrai kaka na maloba te. Ndenge mingi bakoma nga nazalaka vrai. Nga nazalaka vrai. Oui. Bino ba misusu boza ba vrai. Ba vrai na mitema mabe na bino. Est-ce que soko lobi ozalaka vrai elakisi vrai na nini? Fo sokisaka te. Po ntango nalobi Bibi Kapinga azalaka vrai. Vrai na mitié na la baronne Mokonzi. Karine Mokonzi la baronne azalaka vrai na Bibi Kapinga. Amour na bango relation qui amitié ezali véritable. Bongo yo siko ozalaka vrai, vrai nini? Vrai mama terrain olobi vrai mama lopango. Non. Fo sukisaka. Vrai mutema mabe to ndenge nini? O eza bolingo. Ya sans condition. Pas de condition. Bibi Kapinga ya pesaka Karine Mokonzi oya ye. Karine Mokonzi ba pesaka oya ye. Ba sololaka oyo balingi ba solola. Pe bazalaka à l'aise. Alors ngai papa robo komona Bibi Kapinga na ndakwa Karine Mokonzi. Bavandi na veranda. Bazo soba moya mikolo na mupepe. Oh Seigneur. Qu'elle prétend maravi, non. Merveilleuse. Bobik Sanga, nena loba, maravilla. Moko na kotaka Swahili na denga osakalate. Et tant que nazamu Swahili te. Alors, bandeko, Bibi Kapinga, te. Et ça te que je manque les mots, ba mots ezali. Et belé. Mende nazo mona bisika kotiela ngo te. Po amour na bango. Tango zo lobelango. Foko betango avec attention. Ndenge bato babetaka be scrab. Ndenge bato babetaka ba échec. Ata bato babetaka dame. Na kalikil. Na kobetango te. Na lobalikambu na bango. Lokola mutazo beta. J'ai de 6. J'ai de 6. Soki bolingi boyoka amitié G de 6 wana bokende na Cape Town bokende kuna soki bomoni kuna te botala tango mosaza na Congo yende akobeta bolingo ya G de 6 soka beti G de 6 abeti 6 na likolo ya wadol agangi wow na koseka na elongi moka bien soka beti aningisi G de 6 aninga loba komba Karine na likamba Karine na ndenga bien omona baloli mbumakati asali tricage ebimi 1 mwa loba wau ezate soka beti ya Filora azo ningisa kaka azo ningisa azo bwaka libanga te azo loba kaka afilora koli batindelanga eye afilora zyango batiango na agence na bango na futata enkate na zwi yango quel amour sans wow kaka azo ningisa soka koti ya Tracy Mbelenga na Claudine Asuka sans koningisa abwaki 6 abakisi 6 double 6 bolingwa G de 6 non wana na koko lobelango makamba G de 6 na ndenge pe kaka ya G de 6 mais bolingo ya Karine Mokonzi na Bibi Kapinga faut calcul faut matière gris tournée faut bongisa manette ko changer manette soki pe manette simbi to tiki miso pamba to lati lenti kalikil ya kosakana te. Oh papa robo omoni ndenge nini bongo Bibi Kapinga okolobela bolingo na ete na mwana semi Ken Piana
okolobela bolingo na ete na Manique de John. Mais non, avant naloba kuna fona kende nanu bibi kapinga na comédien na biso ki peka ou bien na ndeko na biso Cynthia Kapachou. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba, Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba, Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba, Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.